Mbote na biso na pesi bino mbote mbote bino banso na kozwa bino kaka tango moke mingi vraiment. Na kozwa bino tango ebele te. Bon, sikoyo comprendre tina nini na bengaka bureau. Omoni tango nasalaka ba video na bureau. Makelele ezalaka te hein. Siko naza libanda na telemi nanga libanda na telemi libanda bozoyo ka makelele hein bomoni siko importance ya bureau. Donc voilà, bureau ezalaka utile mingi pona ko éviter dérangement ya baninga pe ko éviter ba makelele nyonso wana. Alors bande ko na lingena yebisa bino ke histoire ya Kanya Makasese vérité yango lelo bimi. Vérité nyonso ebimi na carence ya masango. Bakuluna nyonso bazalaki na Kanya Makasese soi-disant bakenda ko sala masango esi bazonga na Kinshasa. Bakuluna nyonso oyo bakenda ko sala masango na Kanya Makasese esi bazonga na Kinshasa kala ya 9 mois passés. Omoni balakisaka bino image moko ya bakuluna ngona Kanya Makasese baza ko sepela musala masango. En réalité Kanya Makasese eza ngona masango te. Eza ngona masango te ndeko na ngai. Ono baza na 20 tonnes, o baza na masolo lokuta. Masolo lokuta. Bakendaka na mwa ba tracteur ba pesi na ba paysan basala bilanga masango et bango bazalaki na niveau na bango ya entraînement militaire et policier bakuluna wana esi bazonga na Kinshasa kala soki nazo kosa makambo na zoloba boyelanga image ya Kanya Makasese ya mois de mai oyo ezana bakuluna kuna na kati ya Kanya Makasese boyelanga image wana boloba Google yo lobaki ke bakuluna wana ya Kanya Makasese esi bazonga Kinshasa oyo banani ndeko ranga batu wana bakendaki formation militaire. Pourquoi bazwaki bango na musala ya soda na la police? Parce que ils sont déjà kuluna. Moni kuluna za lokola zombie, aza na émotion te. Aza na étonnement te, aza na émotion te. Aza lokola un homme drogué. Aza capable ya koboma, capable ya ko ya ona ebsegi bino bokengela ba policier oyo ba betaki bana mikie le 20 mai na marche à opposition. La plupart baza koloba langage moko codé. Ce sont des kuluna. Baza ba kuluna et puis bokoya komona ke batuana bazalaki pe na ba machette. Parce que base na bango eza mondoki te. Mais base na bango ezali machette. Machette bakobikisa yo te. Nazolo bana bino nazo bandela ke bakuluna oyo bakenda Kanya Makasese bazalaka déjà na Kinshasa bazozela bino kaka pendant la campagne présidentielle et après le résultat de la présidence oyo seni a ko publier nde boko ya ko comprendre siko ke bakuluna ya Kanya Makasese baza déjà na Kinshasa bazo préparer ba misusu bako kende na Lubumbashi. Fobotala tango Kabila lobaka ke na kei na ebisi bino nazokende mais na ebisi bino na ke libela te na kozonga. Mais il est déjà là parmi les Congolais. Ba Congolais opesa laisser aller moko ya makasi. Laisser aller wana oyo bopesa na ba politiciens na bino. Yango wana ezali malheur na bino. Laissez aller au Congolais ba pesa na ba politiciens yango esala malheur na bino. Omoni tango bolingi bobima eloko ezali mawa mingi ke opposition eno sala marche ya opposition. Mais non, tant ya marche ya opposition Tshisekedi wa Mulumba esi asilisa yango bozasu na tant ya marche ya opposition te marche ya population mobimba. Faut beaucoup ma capable ya kobimisa population quinoise, population matadienne, population noussoise, population gomatracien. Il faut beaucoup à mesure ya kobimisa batu wana nyonso libanda
bon le bara marche à opposition té c'est mauvais pour ceux qui ont marche à opposition bango ba la marche à pouvoir ah bino se beaucoup mana niveau oyo catholique abandé ko bimisa population nyonso bo le bara makambo opposition té parce que bateau nyonso bazole la passe ya mboka wana bazaka na opposition té et puis opposition ça la nini on a population wana. Alors moi je regrette beaucoup donc ba yé déjà ko coach la bino ba zombie na kati ya Kinshasa et bateau bazoke ne ba manifestation ya opposition wana faut bossa la keba il faut bossa la keba bomoni les commanditaires Tshilombo Yemoko a commis sapé pompier aye ko tala mwanu azu ba blessure moko ko bonga lisote na vie na ye aye ko rendre visite na hôpital est-ce que soki ezalaki koko to mwana ya Tshilombo parce que Tshilombo tilelo abotaka na ye Tshilombo tilelo abotaka na ye azana mwana 3 ans Tshilombo azana mwana 3 ans son âge azobota est-ce que mutanengo na kozala normal ngana âge on azana ona robota lisusu pona zo soin ya mwana wana na âge ni mais Tshilombo azobota azana bébé nourrisson ya 3 ans Tshilombo azobota azana nourrisson ya 3 ans nampela Gisèle tango bazoko refoulé na Belgique azaki na zemi na libumu na ye esi abota boye bien ngote et puis tilelo Gisèle mpela soit déjà apportaka Tshilombo plainte mais bazana bango toujours moi sina mobali oye baluba mingi baboya na bango basite baluba mingi bazaka na soki moluba o divorcer na moluba il faut ça la keba baluba ba divorcer kate et pas baluba divorce ya la kate boyo kanga ngam na oloba na bino ya on a ebisa bino ke est-ce que jibem piana na mwasi ne un jour ba kozonga oui ba kozonga na loba na bino déjà na sala émission pona ngo baluba ba divorce kate tala na ba mabala nyonso eza na Congo banani bakomaka bampaka mwasi na mobali eza baluba loba moko akufi mais soka akufi te bazalaka toujours tiliwa donc voilà bosala keba bakotele bino batu ya mabe cette fois-ci bazaba rwandais te cette fois-ci bazaba rwandais te ce sont des Congolais coulonnaires bauti formation na kanya makasese bazana Kinshasa omoni babongisaki ba camp mingi mais ba soda mingi bazwi banda côté babongisi ba camp mingi na Kinshasa wana mais ba soda mingi bapesi bango ba appartement te bon siko banani bazola la kuna alors il faut vous poser des questions bo poser ba question donc les loso qui au marche moko boyoka marche opposition o uti na ba poto okendaki kini oyoka ko marche opposition ya ba oleka yo ba bare yo ba boma yo oh bakoboma yo do basali bino je moko boyo tokanga bakuluna totinda bango na kanya makasi se tolanda bakuluna mbote na mama Patricia mbote Manache bakuluna musu balobiki azana ye mwana classe azana ko to kuluna te bakanye na nzela après bake ko kamata enveloppe ya mbongo 20,000 francs congolais bapesi na ba parents na ye batinda mwana wana na kanya makasi soit disant zo sala bilanga muto ya sala bilanga te mutayebi pe loko ni babengi bilanga te ayebi ko kumba ni tracteur ayebi ko balola ni mabele ayebi ko lona te ayebi loko babengi pépinière te mais bakamati bake batindi aga no sala bilanga asa ni agronome pe bato bazo sala ne bilanga baza ba agronome te et vous croyez ce genre de choses parce que général moko qui n'a jamais fait l'agronomie oh yenda ko bando sala bilanga et puis bino bozo croire na mutane ngona mais be kola minene za na mandaka o ebimisaka ba université bimisaka ba agronome bazu ata agronome moko te mais bakamati un soldat ayebika ko beta masasi balobi yenda komi agronome akobanda ko sala bino masango tala oyebi soki olingo yeba mwasi na mobali bazana bolingo koluka bango na simanda kute soki olingo yeba mwasi na mobali bazana bolingo koluka bango na simanda kute ekoyeba na libumu ya mwasi zemi ate ezali
ya bana ya mwana ya mokie emona na kaka ke mwasi azana zemi zemi babomba kango na elamba te ato lati bilamba sambo un jour ekokokisa ba mwana ngo ekomonana na yebisaka bino histoire ya kanya makase se wana un jour ono sikoyo bokolemba masango oh donc oh bazana 20,000 hectares ya mabele érable o bazolo na masango kaka pembeni bisika na kanya makase se kaka pembeni wana masango ezate na yebisaka bino ke histoire ezali fausse montée de toutes pièces makambo ya kanya makase se 20,000 hectares na betela bino déjà makambo hectare na sala ba calcul makambo to masango et puis vous êtes là ba ke na bandundu basombi 10 car ya masango basombi pa ba particulier 10 car ya 10 camions ya masango basali yango cortège na la police ba ina ngo tina Kinshasa bomboni kani ya makase se makambo abandi ko tindika bokolemba masango bati yango prix cassé soki saki ezalaki na $80 bati yango $40 kani ya makase sende makambo mais boza na correspondance pete na batu ya bandundu po ba yebisa bino vraie histoire masango wana euti wapi d'abord masango ekolesa Kinshasa population ya Kinshasa ko uta na kani ya makase c'était nzele zate omo bosomba ba cargo ba avion soki ba avion na ngolo ba ke oui d'accord ba avion ba no ko atterrir bosali ba piste kuna ezwa ka masango ya kana ngona Kinshasa na yebisi bino ke kani ya makase se ezala kasuna mutute batu nyonso wana bana wana nyonso bakendaki bakata yoso mona mutake musala bilanga bakata ekofo oye bakata ka kofo pona nini ezali symbole ya recrutement ya adhésion na kati ya armée to na la police yango bakata ka mutu kofo bomona bakuluna wana nyonso bakata bango kofo et puis bazo yebisa bino ke bakati mutu kofo po sala bilanga depuis quand un agriculteur bakata ka kofo po sala bilanga oh eloko Tshilombo azosala eza yete na yebisi bino lelo botia na mituna bino nyonso ezoleka na Congo ce n'est pas Tshilombo et lui-même d'ailleurs regrette mais azana choité parce que il est dans le système grâce à système wana lelo akomi kolata ba montre à Rolex et ça va bien pona ye oyo Tshilombo azosala na lobi na bino bureau oyo ezwaka makambo wana se trouve à Kingakati. C'est la Kabylie. Vous vous posez pas la question ni Kabila akendaka ko siéger na Kingakati. Akendaka ba réunion minene, ça ba réunion stratégique. Donc jusqu'alors muta dirijaka Congo s'appelle Kabila. Ce n'est pas Tshilombo. Et puis oyebi batuana bazana ba décision moko très farouche contre la population congolaise. Bakoyi ko massacrer binoti jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. C'est au Congolais à Telema aloba non à la dictature wana pe a imposé changement. Sokite tozali kaka bo mona ndenge bo ke na élection bo wa koloba Google aloba ke kanya makasese mutazala kaso kunate mutazate ndeko bate bere bazoka moi me Google ba information na suite ici na zwa na sala kanango et ko se confirmer mukolo ya le 20 mai marche opposition wana bakata batu ba mikongo lelo ba image musu ezobima bozo tala te mama mukolo bakatie mukongo na machette ce sont des kuluna oyo bauti na kanya makasese boy bake bakanga ka bakuluna Kinshasa te bakanga bakuluna ba Matadi bakanga bakuluna Lubumbashi bakanga bakuluna na Goma bosogi marche za na Goma bakamati bakuluna Kinshasa batini na Goma sogi marche ya na Kinshasa bakamati bakuluna ya Goma batindi na Kinshasa. C'est pour cela ozoka batu mingi bazolo ba Swahili ba misu bazolo ba Kikongo. Donc c'est-à-dire batu wana ba yebi binote na Kinshasa objectif na bango exécuter makambo oyo ba konzi na bango batindi ba futi bango ba mbongo na mutu moko $500 tant ba koya sur le terrain bolé na munoko mboka misu ba pesi bango ba tenir à la police mais ce sont pas des policiers, ce sont des kuluna formés na sika ya bilanga
donc ba masangu oyo bino wano zele bota et bota nango ba kuluna policier ba kuluna militaire. Siko dernièrement ba uti ko recruter les sous ba militaire bolandaki te beaucoup de militaires ba kenda formation mais ba militaire wana ozomona bazaka na 18 mois ya pamba tant ba koya boye ba pété ba koya sikoyo ba laver bango des esprits kuna ba melisi bango bi mela tozo kende na morceau moko ezali très difficile, moi je vous dis. Toujours qu'il y a partie moko ezali difficile et sengeli bo fungola miso. Toko vivre ba crime moko eko sala na Kinshasa wana botikala nanu komona te. Bozwa ki tant ya ko bengana ba Rwandais avec la participation de Senko, l'église catholique, église protestante. Mais ba Rwandais ba komaki tina na libongo ba kima. Et puis église catholique a lobi non moi je m'arrête ici. Et si na sali musala na ngai nazo sala musala ya ko boma batute ya ko bengana pe batute, c'est à vous la population ya ko prendre makamuna bino en charge et population a lobi ah lokola 5 ans lembi na ye bisope to lembi or que ceux qui bosala ka finition na minute to robeta so lisolo Kabila te à deux fois pouvoir ya Tshilombo wana komi négocier na ba makambo belé ba réduire imperium beaucoup mo préparer l'élection malam. Et voilà pouvoir à Rwanda et zonga à 100% na Kingakati. Tshilombo aza marionnette, aza ne présidenté. Tshilombo aza présenté, même la caisse de l'État est gérée par Kabila. La caisse de l'État congolaise est gérée par Kabila. On y a ce Tshilombo salaga wana Kagame boy, eza nonka bilobi. Tshilombo aza na pouvoir te et loko moko te akosana Kagame. Ba décision mike oui mais ba décision mine na kozwa te Kingakati mutezwa ba décision mine eza mawa mayanga ni omone ba olela bino likopa baso olela bino likopa bino kidiba après po ba sepelisa bino ba ko betisa bino ba concert kofi auti ko beta concert public na masina. Oise kwa beti concert public. Robinho a beti concert public. Et nani faire beta ki angotanga auto bima na prison akena Kinshasa beti concert public. Fali Poupa beta ki ba beti Dadju ba beti donc na ane moko boyoza na 30 programmes ya ba concert. Mais non bazo zali kanisité ke ba bon enseignement ba classer bonga ba suspendre ba drogue nyonso ezo bebi sa jeunesse. Ba seni nyonso ba baby. C'est incroyable. C'est que le lobby à Congo est aux Banane. Et aux Anabana, où les Libanais bazobota. Parce que les Libanais, comme ils bazobota bana, bana bazaba congolais. Bazotinda bagon États-Unis, Canada, France, Belgique, ba nogotanga kuna. Et bana wana lobby ta bakoya baoya na statini. Ya ba congolais. Bana biso zobota na Kinshasa, ba ozana utilité te na société. Ba ozana ka ba kuluna, ba ozana sans valeur. Et les Libanais ont un mikolo ya le roi déjà bobandio Abed Ashura comme gouverneur à Kinshasa après Ngobila. Au moment Abed Ashura comme gouverneur, boza déjà na gouverneur moko soki na Olomami kuna aza mundele. Bozalaki na bamanisa mundele. Et puis ba oboto la bino mboka. Boza na kati ya mboka. Mais mboka eza so ya binote. Po muyibi nanu aye ko yiba yo, osomona ninga zo yiba yo, mais ozo betele maboko. On se comprendre que Azako Yibayo, mais on se betele maboko. Alors, Ezamawa. Yo Moussa Noura ko sambela Nzambe. Nzambe pesanga boy. Nzambe pesanga boy. Mais salana no examen de conscience banda o banda ko senga Nzambe. Et si apesa yo nini. Mais bato kutu ba pe basenga kate bazana ngo. Ba o basenga kate bazana ngo. Yo senga ko salaka nango te. Alors changer tactique. Na moni bato belé awa ono Google photo sangana to sala sommet moko boya awa ya ba jeune entrepreneur to monter boîte moko awa ngana ko kota biloko wana te. Vous comprenez? Na ko sala business na congolais te. D'abord congolais na éducation en business te. So na lobby pena ke bon bana mai dans 12 mois to créer mo eloko moko be mutualité moko boy dans 12 mois to monter le Komoko, soit to monter un grand restaurant à Paris.
un grand restaurant oyo et oui tout ce qui toza 10 chaque mois moko na moko akoki kozalaka na 3000 euros na poche na ye tokosala ngo mais bino boza na éducation ya business te c'est-à-dire soki okoli na éducation ya business te eza pas suppose à la jeune entrepreneur ba jeune entrepreneur nyonso monaka na mokili ils sont grandis dans le business dans leur tête eza bata balabala te ata kolaki na vie ya pauvreté mais aza na esprit éducation wana ya business na mutu na ye éducation wana nde ekopesa ye makoki ya kozala sérieux makoki ya kozala discipliné makoki ya korespecter ba règles sur le terrain. Vous comprenez? Avec 10 000 euros à 10 000 yo tche 10 000 nga 10 000 ye 10 000 toi combien 5 bon c'est bon bana mai to monter plan pas plan télémi bon au début to kanyi moi to serrer sentir pendant 2 mois plan et mata if makambo efungwama ba publicité ba campagne makambo to masolo tango ebani ko marché. Vous verrez que parmi les Congolais, aux Anabatoyo, oh ya nga kufeli tata, bolongo elanga 5000 bopesanga. Oh ya ngai na futa randaku le 28, le 30 na ekokite bolongo elanga 3000 bopesanga. Donc il y aura des gens oyo au départ bobane ko mona sérieux. OK, ce sont pas des gens sérieux. Baza ba bintie quoi, ba ya ka bisika oyo. Bamoni batu bazana bolingo mingi na motema e bango ba profiter ba masolo na bobetela ngate na wosa la faire na congolais te ngai na wosa la faire na congolais te so ezala ba congolais na wosa na bango affaire na moni bango te na lobite ke bazali mais ngai na moni te on peut faire du business mais na binote biso ozana ba discipline na biso to na ba discipline biso abatu moto tambola na ba discipline moko na ebisio il faut okota na école wana poko malolanga il faut kota na école batu boni na opekisa bango makamba ozoka ba compte na misala non bonjour c'est monsieur Claude, est-ce que je peux avoir un compte de combien? 300. OK, c'est bon, 300 on atteint eleki okanisi a rosombela ngosoki nini okanisa ko futa ba nyongo ya ba kuraba mai non masanga na porte de la chapelle. Oh ya nini go ya obenda moi canette ya ne mais oza perdant to gagnera ba millions te bisonions mais mayele ndem dezo ça la différence to gagnera ba millions te otiki nanu makambo ozoka ba compte na misala otiki ko sala ba dépense oyo salaka surtout masanga mutu asombaka masanga na carte bancaire akoki kozala jamais na mbongo surtout masanga nabite meleli ya congolais ata chamo na désert amelaka mai ndenge wana te emeleli ya masanga ya congolais non bopesa ngo kombo obimi kaka na Saint-Denis wana na porte de la chapelle à partir de 18h mama na ngai baza wana ba groupe ba 5-5 bango tuna na ba canette mususu canette na poche mususu canette na poche ya nzoto ezo tetuka lokola bazo teta nguba oka taf après tant ba osirisa bakomo suba na matiti ya park bakoya lisusu lobby me basubi batiki solo ya encore masuba ndenge zikisaka nango matiti. Mama Christine Matondo mbote na yo. Alors si bolingi business il faut bozana discipliné. Discipline na kanti e osala ke lobbying na biso awa e développer. Na yebisa bino to ana mbongo te. Lobbying eza na mbongo te to se eloko moko te. So to bandoko mana mbongo bisika wana to za na monopole ya parole. Ka ba congolais à France ba sali boy. Ba congolais à France ba lobby boy. Mais to za na mbongo te na maloba. Alors ya on a yebisi bino ke ba marche opposition na lobite ke bokende te. So yo mona poto uti poto kenisi na kini oke vacances na yo ya 2 semaines okuti marche ya opposition ko kende te. Ba kuluna oyo bakendaki kanya makasese bakendaki kosala bilanga ya masango te bakendaki formation policière et militaire et si bazongi bazana Kinshasa. Bonjour Raymond Jimbo. Donc mi kolego ya
bako banda ko kata bino na machette. Bon. Bah, Maï, lelo na na biroté, ça me fait aussi du bien. Lendi na kende musala moko boy na butu, ba bengi ngai ono yaka mwa musala moko boy ezali. Oya musala nga bino bo futanga na chèque. O bon pas tout suite au futo na chèque yaka vama musala musala. Na ke na entreprise yango agence mo mutetinda yinga pona jour moko butu moko. Le roi Mbongo va proposer un gars déjà zalaki 128 €. Ngana bino c'est intéressant. Nesika ke na lala na ngai pungi. Na ke osana nga musala. Na pongisi mo eloko na nga ko lia café na ngai na ke na nga. Na koma kuna. Google. Oh, entreprise batu bazako ganga Google. Oh, na bianga ya eloko ni netindinga na ya wa vraiment. Orge batu tu wana. Bazali bato balandaka nga na YouTube. Donc na ebisio même na pause na kendaki pause te pour na boyi ba masolo ba makambe belebele nga non. Oh non, to proposer sous dimanche yoya. Au sel biso musala ki toko vraiment dimanche nga non, je refuse poliment. Na oya sauter. Parce que non. Lola na sala na ngawa, na sala nga na congolais te azalakawa. Mindele bazalia. Nasana ngana congolais te. Si nazana Jomo Boye, awozala li ya ubi gabonais. Parce que atuna nga makambo belé, je te vois là, na mona wana ba YouTube na boy. Le bela politique. Bon, awoza ne pe congolais mais na mona ke on dirait ça. La. Na bosani bati nanga. Or que na côté une voiture, est-ce que la même moi? Na côté une voiture, le voit na une voiture bon, c'est pas grave. Bon, bah au fond langa kaka, ma au sala appel ba fungo linga parce que ba porte c'est belé pour kotatina kat. Bon à suivre banamai.